Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Une occasion pour nous de célébrer avec nous, de festoyer ensemble. C'est à l'occasion de ce grand concert que ma Esther Yembe organise au Planète J. Ce dimanche 11 décembre 2022, nous allons célébrer Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable, le grand vainqueur de Golgotha. Nous serons là, ça va bouger, ça va chauffer. Voilà pourquoi dans ce plateau spécial que je reçois pour vous, ma Esther Yembe, elle qui est là, avec qui nous allons donc nous entretenir pendant près d'une heure du temps. Nous allons parler de ce grand événement du 11 décembre 2022. Bonjour ma Esther Yembe. Bonne santé. Topesi bino pe mbote bandeko oyo bozo okazo ya kolanda biso na tango oyo sika ete Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe ya bomo apambola bino. Nzamba solo pe ya bomo Jésus-Christ Nazareth apambola bino. Toze longo na ma Esther Yembe toko solo là. À un moment donné, pour mon message au fond le téléphone to sur la pena bino, botuna mituna na bino et ko sala ma la mingi. En direct sur de la foi TV, une chaîne une fois et en Christ, nous allons parler de ce grand événement qui aura lieu ce dimanche. Nani ko le baka le 11, je préciser ce dimanche au Planète J en Djili. Nous serons là pour célébrer le grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Voilà, c'était donc notre invité d'aujourd'hui. C'était notre invité d'aujourd'hui. Je sais que vous nous suivez partout à travers le monde. Bana notre Père, Bana CFC, Bana Kodef, fan ya Mama Esther Yembe, Bana Nzambe Nyonso, Tokokumi Sankolo, ya solo émission Oyo Ekoedifier Mutumoko, Esengo Eza Makasi. Mama Esther Yembe, choix le 11 décembre, où tu as? Choix le 11 décembre, Tokanisa Kitotiango, Engaïza le mois le 27. Parce que oui, madame qui ne peut pas la biso tambola na ba chiffre. Mais erto qui ne peut pas aux alatés à se déplacer. C'est pour cela que tu qui date le 11. Les 11 pourquoi papa ravi to les qui n'a pas moment difficile l'année au personnellement gaï et puis peut-être un dégomo pas au landangaï à mon qui c'est comme si rien ne marche dans sa vie. Il y avait tellement tant de combats, il y avait tellement tant de problèmes. Alors, tu es pour la date, il y a les 11 lois, pour la koyebisa baini, na biso nyonso que nzamba confronte bango. Pourquoi? Parce que tombé na nombre 11. Nombre 11 est composé de deux chiffres. Tout le monde a chiffre 1, na chiffre 1. Na vie à mon moko les 11 lois, nzamba côté sa précision. Amen. Et puis en dehors il y a précision à confirmer que nazala kinayo. Malgré l'obstacle, malgré le passe, j'étais là. Parce que la Bible dit que l'Éternel, il est omniprésent. À tout moment, il est Emmanuel. Parce que nous sommes malgré les difficultés, malgré le silence, il a accepté qu'il est absent. Il était avec nous. Et puis, nous sommes qui passe dans la vie, Yesu Masiya Nazareth, ils confondre les bango. Ils ont confusion dans le chiffre de Wana. Parce que, Baluka est là. Souci na bango zaki biso nde to mona passe. Na ne o eloko moko simbate. Souci na bango zaki malgré to lobaki ke année évangélisation par les œuvres. Bande kopé mususu misala o ya ikulusa Yesu Masiya Nazareth imposa ki bango na récite. Mais mingi ba expérimenter puissance ya Nzambe te na ba vie na bango. Mais dès que la Bible lobby il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent plutôt au limbisi. Alors le quoi elike ezali na bande konyoso optoza na bomo toza ko espérer. Tozo li kaka lisusu toyebi que les 31 ans de kokité ya ngona journée ya le 11 Yesu Masiya Nazareth azopesa biso posa ya mutema na biso pe azokota confusion na bainyoso bakanisa le quoi que pour avancer. Amen. Merci beaucoup Mama Esther, je pense que vous avez compris là, c'est déjà l'introduction de notre entretien. Elle sera donc le 11 décembre au Planète J. Nous allons donc célébrer Jésus-Christ Nazareth. Elle ne sera pas seule, invitée Bazé Belé et l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le pasteur Jean-Paul Malata, l'homme de la foi, sera aussi là. Nous allons donc glorifier Jésus-Christ Nazareth. Nous allons lui dire merci ces jours-là. On va parler en long et large avec Mama Esther Yembe, mais avant ça, nous bandina nous na lisolo, tu bandina na lisolo. Mama Esther Yembe, tu sais que nous na showbiz. Un grand événement, c'était l'année passée? Oui, le 20 février.
année auto, année où le 20 février, c'était très bien passé, un concert live en couleur, tout ça, et très bien. Et c'est absolument bilan, il y a bien que tu sois là, mais tu peux récapituler l'histoire, parcours, même que ça bien. Bilan, il y a concert ou un showbiz. Na bilan concert, on a vu ça showbiz. Tout le baka bravo Jésus. Eza bandeko belé peut-être besoin occasion ya Rolanda ngote eza ba caprice ya technique papa a trop pris aza mutu moko aza na ba programme belé alors asala appel likambo na conviction soki nzamba tie na mutema sala parce que tout ça là showbiz les gars tellement malamu makasi na ngolo nzambe je crois que bozala ki wana bomona ki comment nzamba bomo Yesu Masia Nazareth a se manifesta ki mutu azalaki batu nyonso bayaki vraiment mutu na mutabimaki na part na ye. Alors jusqu'à présent peut-être peut bandeko baza ko se poser la question pourquoi non total ngote vanda ndenge nini. Bon papa le baki osala émission moko spéciale pour na yango je crois que to sangsaka nyonso mibale mbala moko. Yesu Masia Nazareth vraiment asalaki au-delà ya batondima na biso ezalaki plein à craquer. Bandeko ya salle wana balobi tomonika 2 personnes de batondi si showbiz to yebite peut-être na sima na biso babi ndeko moko profane et puis na biso de totondi parce que ba place ezala lisute et comme ko bandeko ya église misusu ba komi ko telema po bandeko musu ba vanda misusu ba suka ki libanda moya ko kote ezala kite parce que ba bete mo libaku papa Rabi Christ azaki homme de foule. Bisika nyonso bandeko kokende to bandeko komona ndenge bato bandeko kolanda et ça non 5000 personnes babi 5000 hommes comme la Bible nous dit sans compter les femmes et les enfants ça veut dire que ceux qui to tsaki na bana na nini na temps oyo engeza la terrible engeza vraiment terrible mais le Seigneur nous a fait grâce à visiter qui peuple naie à sepela qui za la bongo alors tozondi mapé na date oyo le 11 Yesu Masia Nazareth aux rendez-vous. Et surtout que ça a été difficile pour que... ça va. Vraiment, dans le concert, nous avons eu na vie, na rendement ya showbiz, c'était... Et ça a été l'écolo, ma casse, parcours, nous avons eu tout le ouais. Et ça a été difficile, na début, on dirait que ego simba, est-ce que... Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, vraiment... Ah... Togo le bara bravo Jésus. Bravo Jésus. Au-delà de penser na biso. OK, bravo Jésus-Christ Nazareth, c'était le 20 février 2022 à Showbiz. Nous étions là avec ma Mystère Yembe, un grand concert et Jésus-Christ Nazareth s'était manifesté à travers son esprit. Les gens étaient touchés et puis on a eu à voir de grands témoignages ces jours-là. Même Batum Soussou va conserver qui après concert na Missou Soubé Baboti. Bébé Rema. Bébé Rema. Bébé Rema ma vinga. À Botamajou il y a concert même. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ Nazareth. Je pense que nous allons suivre cet extrait. À côté que les Monangania Mami va nous présenter. Au proposer de à côté, il y a spectacle à côté. Je vous dis, ils aiment un spectacle en couleur. On a aimé lumière qui toko, couleur qui toko, son qui toko. C'était très bien passé. Voilà, tantôt côté qu'il nous propose, suivant cet extrait même de ce grand événement. C'était le 20 février 2022. Au Showbiz.
retour sur ce plateau spécial avec ma Mester Yembe. Voilà, merci Trésor Tingui, merci Ya Gauthier Kiele. Je disais, on est en direct sur De La Foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Ici, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Voilà, ma Mester Yembe, Wanizaki, entrée à Showbiz. Oui, papa Rabezaki, entrée à Showbiz. Vraiment, Nzunzuana, Naba danse, sentiment makinu. Na ebite so ute wapi. Oh. Na ebite so ute wapi. Na ndeda ko ebisa ba na lobi na kokoka bimbo zulu kila makamga mamba obina boy na kokoka te. Notre coach, le pasteur de la foi ya lobi abi okokoka. Sala makambo na o sala te na vie. Mona concert o zalo kwa concert no suko zo beta pro kufi. Voilà, image ya mwande ozo obina. Papa Rabi, ce n'était pas facile mais Nzamba saki na bonzambe na ye na souveraineté na ye yeba ki vraiment il est qui tellement bien makasi il est kana ki malamu na ngolu ya Yesu Masia Nazareth. Voilà, c'était donc le 20 février. C'était très bien passé, un grand concert avec ma Mester Yembe Showbiz. Et là, heureusement, on en image, je sais que on est en direct, on est vraiment en direct. À un moment donné, nous allons même recevoir vos appels. On va parler avec vous en direct. Vous allez poser vos questions à ma Mester Yembe. Mais tout ça, vraiment, on a, surtout pour un grand événement où ils allaient dimanche où le 11, na planète J. Ah, quand Nanjili, na boulevard Kalumumba, na Ngamba quartier, planète J. Ma Mester Ozana dimanche, concert live. Tous allons pour nous soutenir, tous allons pour nous ça pour nous faire ça matin, ça merci Jésus-Christ Nazareth. Banda janvier, décembre au Bateli Bisso. Ça y est, merci. Et vous avez préparé un dé. Papa Rabi et puis ça biso non moi pas simké parce que heure qui papa Tsaki date à se déplacer avant les 11. Alors to ngara mingi tous allons na bénédiction ya papa. Alors ils allaient rappeler force le pasteur de la foi. Alors heure déjà il s'est biso que azo kende avant date et ça là qui biso pour moi pas si mingi to comme qui traumatisé disons. Pendant on zona on pendant temps ya travail té to ba concert de to beta pour travailler au moins 4 séances famo 4 séances au moins il y a travail mais to ebi ke na ngolo nzambe elegana bien. To suis temps ebelé à prière to kenda ba montagne ko prier. Pour le moment, pendant que tu as une retraite, mais tu as bimi pour que tu aies ça l'émission. Et ceux qui vous ont un concert, vous ont un événement, vous avez beaucoup de retraite, qu'est-ce qui bon, je dirais c'est important, mais qu'est-ce qui est privilégié? C'est le temps de prière ou bien le temps de travail? Nous sommes balés pour Arabe. Toki ka komi pesa te to travailler dit mais to luki nzambe te. Nous sommes balés faut to tambola nango nzela moko. Tozo travailler en même temps tozo luka pe nzambe. Parce que toki to mimonis que to aba maestro peut-être to kei to répéter kaka to pesi nzambe sika te. Alors kozala kaka mambo to sa les ambrata na mbrata kande balobaka. Zelo penze ko kota na kati ya mwamba alors to sa lelo te. Tolinga mingi tozala orienté dirigé na molimo santo yango à tout moment tozongaka tokenda ko se ressourcer na makola Christ toke ko luka nzambe pour que pesa biso ba orientation. To bina ki na showbiz ba concert belé to kota papa moko kutaka moi ki honorable Daki Ngoma ya Wild Palace akamoka bi o sewa lela bina ka peko yo ka bi lela akamoka ki parce que a moninga na bini détail ça m'a mesté honorable akamo le bobini ndenge ni parce que ba te belé ba ebika ke ma mesté akota na de bazo zela ka ba yo ka la lamentation bimimba la moko mais ya wana nzamba orienté biso autrement. Alors message on nzamba pesi biso ezato ya ko consoler mitema ya bae oyo bazolela. Biso moko to leka na nzela o ezaki tellement difficile. Nzamba lekisa biso na be preuve moko ezaki na miso bo moto bo peut-être to bande ko se croire que to ka ko s'en sortir te. Mais le Seigneur nous a fait grâce à ebisi biso que ata ozana kati ya foule il est capable quand la Bible le dit que na fumé
alokotaka baye bazangi tina po avandisa mo esika mona bagrand akenda kozwa na le débat handicapé Mephibosheth azalaki voire même handicapé siko biso bato toza na bomo azalaki rejeté négligé azalaki humilié donc o mama lo aloba tina te eza na tina ya nzambe yesu masiya azalaki mutu apesa tina alors lokwa nzambe apesaki biso message ya koya kobondisa mitema ya baye oyo baoleka na condition nga nalekaki nango mpona koyebisa bango ke soki nzambe asala nanga c'est possible, il est capable asala ngo pe pa mutu moko oyo azolekisa batemps difficile oyo nga naleka nango. C'est ça le message yango moni texte na biso eza concert cover mais eza les cris de mon cœur, les cris de mon cœur. Ouais. Tozoya kosopa mitema na biso nzamba yoka pasi moko mama moko be papa moko akoya nango enfin ka pesa réponse na ba problème na ye yango à tout moment toya bon eza style o nzamba pesa la biso malgré to ki ko sala ke lokola artiste o luko simba partout mais du vrai oyo nzamba pesa ndeka papa ndenga lobaka na 5 ministères eza na mututa lobaka nga na za na nyonso azala raté. Ça veut dire que ce que docteur nzamba okiko koede yo apesi yo capacité ya kozala na don ya prophétie et tout consort mais apesi yo bongo okozala mingi basé na doctorat parce que ça ministère o ya pesi yo ndenge akabola na 5 ministères. Notre père aza évangéliste a on mama choix mais nzamba pesa est juste nzete asimba po apêtre biso ba brebis to bunga te alata casquette ya pasteur mais yemoko aza évangéliste. Lokola biso nde nzambe ndenge asala biso ngolu toza na don ya komema kimia na mitema ya bandimi ya peuple ya nzambe peuple oyo akufela na ekulusu yango nde apesa biso ministère ya koya to encourager bato ya kopesa kaka bato susu foi azala toujours na eliki ayebake ata awe esimbaki te lelo lobe kosimba soki esimbi te seke nzambe apermettre na échouer te mais suka akosala suka kosala ça pesa oza basengi ete oparabi namoni kutu na bible nzamba azolesa fololo azolatisa fleur soki kutu fleur nzamba azolatisa ye ebongo sikoyo nga mutu akeli na elili na ye na ozwa te ndenge ne. Voilà, venez donc ce dimanche au Planète J. Nous serons là avec maman Esther Yembe. Nous allons dire merci à Jésus-Christ Nazareth. On va chanter, on va danser le cri de mon cœur avec maman Esther Yembe. Qu'allons-nous faire maintenant, Gauthier? Tokozong a sous na régie, tozo image ou bientôt continuer. Mais nous demandons à tonton Gauthier quel est le numéro déjà affiché. S'il peut déjà afficher le numéro, auto yambela ba appel pour tous en direct na maman Esther Yembe. Wapi bana notre père, wapi bana CFC, wapi bana Codef, na oyoka bino lelo. Bana notre père, biso yeyo. Suivons en image maintenant côté chant, n'ebtenze mni tonton Gauthier qui l'a proposé biso mezaki na showbiz avec maman Esther Yembe. Komi bonza, liboso na yonkolo Yesu memanga musika. Okipe kozongisa na biso zongisa kaka na bozindo ayayay lelonga na ye komibunza liboso na yo nkolo Yesu memanga musika nayokisa ngono na musika yango nga napusani pembeni mpona yoka maloba na yo Sinda, so que ça va permettre na koma bisika yozali kolo kotisanga na molimo lakisanga mabomba mino pona yeba yo Jésus Christ de Nazareth memanga
na koluka nzambe. Moto na moto aza na histoire na ye ya kobeta na nzambe oyo. Toke koluka nzambe na bangomba. Toke koluka nzambe par-ci par-là. Mais lelo nalingi nayebisa mwasi moko oyo aza na problème ya mabota. Toumeli mingi na losambo. Lelo nzamba mayato biso toyeli awa. Alingi akutana na yo. Kaka ndengo ye na kondima bongo yamba yango. Biso toumeli mingi na losambo. Tolingi lelo tokutana na yo. Koyo mema biso. Yeso sali ziba maya bomo. Yango to ekomele pai na yo kolo permettre totoka. Bete balobi butu mobimba tozuria. Kasi na maloba nokolo Yesu tozobwaka monyama. Yesu kotisanga na molimo ngai. Nakisanga mabomba mino pona yeba yo. Papa
Merci tonton Gauthier Kele, merci beaucoup Trésor Tingi. Wana ezaki na showbiz kaka na rythme wana tokozala bongo na Planète J ekozala kitoko makasi tokumisa nkolo Yesu Masia Nazareth na mama Esther Yembe na lobaki numéro eza affiché wana. Je pense que numéro eza affiché na se wana yango tokoyamba ba appel olingo le en direct otuna mtuna pa mama Esther Yembe okobenga kaka na numéro wana. Mama Esther Yembe nzembo batuna yangamu tito na mweza ni Muzindo wana bimate nzembo na biso ya deuxième album na bimite eza en studio. Ah, na deuxième album on a nzembo délai hein. Na kwa libala ona yokana Na libala papa kabito yemba ka to bomba. To yembi to bombi et comme ra bongo. Nzamba kopesa o lo yembo na place au vendre sango boké déjà na studio au beti yango et vandi nango. Soki nzamba pesi ba moyen soki apesi su likadisi su mususu na temps et koki o kende na ngolo ya Yesu Masia Nazareth jusqu'à ce que au sala sortie officielle nango et puis bimi na ngolo ya Yesu. OK. Ba nzembo ezebele vraiment tozokumisa nkolo Yesu Masia pona ndenge azopesaka banzembo oyo ya kitoko na ebisi yo ezanza banzembo ezo édifier batu bazosepela. On a profité na saluer prophète Dada au pazolanda biso. Prophète Dada, merci à vous. Et tous en plateau, tous en direct. Maman Esther azanga no lingo yembisa ete no linga bino nde bosenga balo yembo yango numéro eza affiché soki obengi otuni question na to posengi nzembo mura maweta azawana lindande ezali tokoyemba Maman Esther azoyemba azocha première fois nga noche le deuxième kana accompagné et ça moi bien. Mais je rappelle que les 11 oyo toza na Planète J na Maman Esther Yembe l'homme de Dieu le pasteur de la foi kozalana a déclaré a pambola et kozala malamu mingi. Maman Esther Yembe apparemment na concert pe pasteur de la foi zalaki a sakaki oui a sakaki papa vraiment sakaki. Objectif pe ya concert on a biso mingi papa rabeza laka amata moko azala sauver yango tokendaka nyonso tozosambela nzambe ezalaka concert te mais tosalisa fête na lola. OK. Allô. Bonjour, kombo na nobengi wapi? Na bengi na commune ya Monga kula mama Chuchu e Podim. OK. Mama Fifi olobi nini? Na bengi mamesera tela nga mwana soso. Mwana soso. Mama Fifi le 11 dimanche kozala. Na kozala o mwana mayata zobenga yo awa na sala wana ekodime mama Meda. Na kozala na tina soba ki bien na ngana ya bana na ngai. OK. Kaka nde tozoba nga libota na to kokota yo pena libota no bokoya concert. Ngana sina kota ki deja papa radi na sina kota ki. Na kota tundenge ninga sina kota ki bate nga loge papa Remi. Na sina kota ki. OK. Maman Esther azoyoka. Merci Maman Esther na préférée. Merci beaucoup. Voilà, ça là le gars Maman Fifi a sengi mwana soso, une très belle chanson. À un moment donné ba goyembe la biso yango awa et ko ça là moi bien. Osez ko le ba chaque concert bolingaka. Chaque concert tous en a besoin d'ambassadeur biso. Encore une autre personne bonne fille. Allô. Bonjour. Bonjour, ben wapi kombo Ma question mbote na comparaison. Amen. Zala mo msika télévision poto yo ko malamu. La question mbote na comparaison. Amen. Ezali prophète Dada. Prophète Dada. Aïe, prophète Dada na c'est pas le soko Maman Esther. Servante de Dieu, Mosala Kitoko. Amen. Bajembo na mingi eza message. Na kobeta sete mukolo wana batu nyonso bazala. Iso pe tokozala. Merci beaucoup. Parce que bajembo na otango zoyeba vraiment izozongisa batu mingi na espoir, izozongisa batu mingi na foi, izotalisa batu mingi que Jésus-Christ azan vivant. Apesaka ntina te ntina bayaka epa na ye batikalaka ndenge moko te. Te nazondima ke bato bakoya mokolo wana bakokota 2023 na mopepe ya sika. Te nazondima ke nzambe ozosambela ya mayata Jésus-Christ de Nazareth aza vivant.
apambola nasepelaka na banze bono nyonso nayebitema mpona nini mpo nyonso eza bien mpona moko papa binyonso eza bien. Amen. Merci beaucoup prophète Dada topambwami na koyoka mpe mongongo na l'homme de Dieu et voilà ozali koloba objectif kaka ezala te bato baya bazwa mabala bato babota bato bazwa nyonso ya siècle présent mais tozala pe na besoin ya âme moko azala sauver pour na siècle à venir. Amen. Parce que nyonso tokotika mokolo moko est important tozala nango c'est très important mais mokolo moko nyonso tokozala nango ba voiture mbongo nyonso ba renommée etikala. Alors tozala kaka na souci eloko moko eza royaume des cieux oyo Bible ndenge bisibiso to chercher premièrement le royaume des cieux. Alors yango objectif na biso pe zalaka jour wana to so na père alobi ayoka esengo makasi okata amoko ya pamba eza sauvé. Depuis to banda ba concert na biso nyonso nzamba sala ya biso ngolu eza na ba païen o bayaka ba yambaka Christ Seigneur et Sauveur na vie na bango et puis ba komi ko sala nzambe yango nde vraiment ezaka esengo na biso. Na mona ko na concert o bete en palais de peuple na mama Godé. Oui papa. On avait sous bato ba bongola mitema. Bato ba bongola mitema évangéliste Godé Bondembe a dépensaka. Atiaka mbongo anje pour que âme moko ezala sauver. OK. Objectif a ça ela ozela te a gagner azwa mbongo azwa nini te mais azo sala que âme moko ezala sauver. Lelo et comment ba campagne d'évangélisation ezala lisute to koma mingi kana ba croisade au mona ba sala ça objectif exact que pour que âme ezala sauver. Mon objectif est na suka nango a gagner mbongo azwa mbongo. Or tozo bossa na mission primordiale o Yesu Masia Nazareth atinda ki baye koli to kende to sala na batu nyonso bayamba Christ lokola bokonzi pe. Il y a quelqu'un au bout de fil. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on a bengi biso wapi? Comment on a terre d'orcas Madiala? Oui. La bengi na commune ya Ngalema. Sœur Dorcas, Olobini, ni concert le 11 au Rosala. Même sur place, Babiye Zotekama, Anna de la Foi TV, Babiye Zotekama, et puis l'église CFC, Babiye Zotekama. Billets à $5. $5. Ok, 10 000 francs. 10 000 francs na mboko na biso moko. Merci beaucoup. Maman Esther Azoka, olobi na nini? Bon, na pesa mbote. Pesa. Ati mbote na ngai, na mama Esther yende pate na ngakaini. Merci beaucoup. Azoni sengote ya. Atuka na pete atanga yembaka na libulu na tuka ojimisinga soki bakotianga esalanga die kase akoyembelo yango wana tita na nini oza malamu akoyembelo bien que oyembe wana 7e voix akoyembelo mama Dorcas. Atuka tonzilelaka Jésus Nazareth. Merci. Voilà, on est en direct sur De La Foi TV, plateau spécial Attends le cri de mon cœur avec Maman Esther Yembe. C'est pour ce dimanche au Planète J. Nous serons là pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Maman Esther, est-ce que tu as déjà pour moi naoki bandeko basengi mona soso pour oza malamu to bana mona soso problème te. Voilà, je dédie cette chanson à Belvi Kandi, à Maman Rita Mayata, Maman Tanya Mobei, na dédié Penzembu oyo pa Maman Yoyo Mobele, na bosente Silva Mambi, Pasteur Kosilandu, ya Mami Kele, na dédié no loembo oyo mwana soso. Murama wete. Solo kotalela moto
kosa mabe otaleli moto akokufa ye soki olaleli nzete kokwea ye tikanga nabwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekouta ye kasi bapasi nanga nayebisa moto te ata na bampiaka akota bonganga te mipepe mbonge nasimba kaka kondima nayebi lisungi ya moto ezandezani te ata eumeli nazozela tu nanga mpo nayebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali ye pinzoli nanga jour akoka usango loboko na litama ye akolongolango bapota ya motema Yesu akoka usango nacheli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi nazuka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye aye ngai nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mbula na batama wapi ye naye nase ya mapapu na yo nayetola moto ya ndoto na yo yaya eske koyemba na biso na ndako ngai nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te naza lokola mwana soso na malili ya mbula na batama wapi ye naye nase ya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya eske okopesa Nzambe milolo nakotika te manguna ayangu kabolanga na Yesu pena kolinga te moto moko ayangu pekisanga na salela Yesu bila bouger danser nalola tokobina kaka boye ema bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga na maladi Yesu ngai natingami na yo kinosuka pwesingo na ngai eza na Yesu o makasi na ngai eza na ye o lobiko na ngai eza na Yesu o sekure na ngai eza na yo eza na yo eza na yo Yesu wow. Très belle chanson les 11 oyo na planète J tant on le les 11 va devoir quand ça va être la calendrier dimanche oyo na planète J tokozala wana na Mama Esther Yembe olinga mwana soso olingaka le temps de la fin olingaka na côté la seyo olingaka pe akosala yaka dimanche on a planète J droit d'entrée topé participation ils en ont quand 10 000 francs ya pamba 10 000 francs congolais pour soutenir œuvre autozalana Maman Joséphine Maman Zozo Papa dit tu ko bien nga na France abina zoya pona concert wana gloire à Dieu azoya pona concert mana talize gogoya te na papa Fisto basende gogoya te toza wana donc délégation ya France ekozala délégation ya Angleterre bakozala allô bonjour obengi wapi kombo bonjour papa bonjour naleli nzembo wana bozongisela ngango nalela Mama Esther Yembe. Merci beaucoup. Kombo nani? Amen. Kombo la Mama Adriani. Mama Adriani. Dimanche toza na planète J okozala.
Amen, nakozala. Kitoko, yaka, okoyoka banzemba onyos, banzemba zebele, Maman Esther Yemba, banzemba. Je rappelle qu'on est en direct sur De la Foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Ici, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant véritable. Les rendez-vous fixés ce dimanche au Planète J Angeli avec Maman Esther Yembe. Attends le cri de mon cœur, un concert live. Togoy Sanzambe, merci. Tokokum Sankolo Soumasi à Nazareth, Zamba Solo, P. Ya Bomoy. Maman Esther Yembe. Déjà, si vous avez des difficultés, vous avez un répertoire nini obeta mukolo wana. Na ya concert moko boye Colonel Ngombe. Colonel Armand Ngombe. Regeza. Esinga nzembo wana beta mote pona nini? Ngasiko nazotala tamso zaya tamwa revolver mango no pembe nazotala na mayeli. Kasi para biso banga ba beta mutu papa Ngombe banga beta ngeza la yo. Parce que mutu zala na programme. Okati biso okati biso toke na répertoire mususu asili kaki nzembo na linga mwana soso. Mon colonel Limbisa. Dimanche oyo soito monika mon colonel akoti mbala moko ba beteli nzembo no lingaka. Regeza. Repo. Venez donc ce jour-là, nous serons en Planète J avec Maman Esther Yembe. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez un combo nani? Allô? Oui. Barabi. Oui. Et là, Maman Bijou na Monga Fula. Maman Bijou na Monga Fula. Boni maman. Mwana Mayata. Maman elle a le Maman Esther Mabe. Bon. Merci beaucoup Maman Bijou. Wana Mutulangari Maman Esther Roumela. Merci beaucoup Maman Bijou. C'est bon, Maman Esther dimanche tozala na lobi dato somba ba billet. OK. Okoya yo moko. Non, il y a papa. Papa. Nayeba ipona yoka déjà voix naye. Papa zanga te ma Bijou. Toyala papa Hubert Mouzitou. OK, papa Hubert Mouzitou to sepa to mona. Merci papa Rabi. Merci beaucoup. Voilà, on est en direct sur De la Foi TV, une chaîne, une foi, un Christ. Là, nous recevons Maman Esther Yembe, avec qui nous nous entretenons dans le cadre de ce grand concert qui est prévu ce dimanche au Planète J. Attends les cris de mon cœur avec Maman Esther Yembe. Voilà, on est avec elle. Vous pouvez appeler, vous allez passer donc en direct. Vous avez votre question à vous poser. Vous voulez intervenir à cette émission, le numéro est affiché. Vous appelez, vous passez en direct. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme de la foi, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, qui sera d'ici là en France pour Colande de la Missala, au Yoizakuna, dans le centre évangélique de la foi en Christ en France, au Yoizana Ivry-sur-Seine, dans 66. Maurice Gainsbourg. Allô? La personne est partie. Maman Esther Yembe. Nazol va lui comme un répertoire. Banzembo apparemment comme non peut bébé. Oui papa. Monsieur c'est bimi, monsieur n'est bimité. Netingam kolona na osenga na hôtel à Seyo et puis na osenga pe oya à cause de la foi. Papa à cause de la foi de. Na bonne année hein. Toyemba de bonne année à cause de la foi de j'ai les kaki. À cause de la foi les kaki. Quand on à cause de la foi il y a 8e année. Toyemba bonne année. Tosenga bonne année. Ce que banzembo zebele. Okosa ndeni obeta nyoso to sélectionner kandam. Papa Rabiso to bandi to beta nyonso. Ça veut dire que faut toute la journée banda tongoti peut-être t'occuper kolala. Alors tu aura ndambu. Mususu etigal to bando bimisa yango malembe. OK. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est pour le colonel Ngombe. Il y a un problème avec le colonel Ngombe. On a commis pour éviter le problème parce qu'on a commis le colonel Ngombe. Non, maman Belvique, quand il a patronne, elle était découragée. Le but, c'est sa chanson. OK. Et ouais. Elle dit c'est ma chanson. Elle a monté une télémité, une CPLT parce qu'il y a un bon an. Oh là là. Aïe, tout ce que tu maman Belvique, na colonel Ngombe. Ce n'est pas quand tu es au bon moment, moi, na soso. Ce que tu as moi, tu as moi, na soso et qui toko. À part ça, qu'est-ce qu'on peut encore suivre? Tu n'as pas mouru, tu n'as pas mon mystère. Tu n'as pas de souci. Tu n'as pas de deuxième. Tu n'as pas de mouru. Mais vous avez mal à moi.
Et cette fois-ci, Ozamalamu, allons-y Moura, n'a dédié à Mwepa Nani, à Lévi Cyril Arsène Modabu, les garçons capables. Ozamalamu avec Maman Esther Yembe. Je suis que de Nazareth et au Bimisinga. Na makila na yo ya tango Yusukulinga na komi peto Gayo Yango lelo Nazo yembela yo Tembo ya bolingo Euti na motima nanga Poyo salelinga Eleki ya minge Nakokite solo Kobombango Poyo salelanga Elekelinga Ngana kobombate Le 11 nazo panzo sango Le 11 kagaboe Kasi nazanga kitina Na mokili uyo Yo pesinga sina Yesu Solo nazanga kibalere Na miso bato Ona Yesu na komi na balere Zamba mayata pesinga tina Na komi koyembela ye Oh Yesu yo pesinga tina Na komi kosalela yo Oh na nyoso sali Na maboi nanga Ngana wanganite Yesu na kime upesinga Na motema oyo Ngai na bosanite Na lobi Yesu yoza malamu Yesu za malamu Kana yembeli yo Yoza bolingo Yesu Yoza bolingo Yesu za bolingo Kana kumisi Yesu yoza malamu benza Yesu yawe nangaye Papa Rabi bolingo ya Nzambe na koma yango wapie Makasa ekokoka te bapapie ekokoka te Zambo ya lokotinga na kimba nteke na mokali Yesu naloba nini bolamu belekebele Zamba mayata nalandaka yo na tine awe Bolamu tali eleki ebele Yesu Nalobi uzamalamu Yesu Bolamu eleki ebele Bolamu na binangai Na kumisi yo Yesu Ozamalamu ngai na kumisi yo Jésus-Christ Nazareth Nzamba mayata Nzamba solope abomo le grand vainqueur de Golgotha Toko kumisa ye lisusu les 11 dimanche na planète J Ezaka boui tozo yemba tozo bina tozo kumisa na biso nkolo yo kokende wapi dimanche wana eza déjà na 14h porte eza ofongwama 15h juste to démarrer 14h porte fongwami bongo tellement mystère. Oui papa. 14h porte fongwami biso ba oto ozala uti église ozongi noka mbala moko ozonga kutunda kute ndenge na komi ye l'église ndenge na komi ye la ka concert mbala moko na ye concert trésor tingi s'il vous plaît na ye concert na yemba la moko kilt na yemba moko concert to kumisa kolo Yesu Masia Nazareth soki oyebi nzembo olinga koyebisinga nga alingaka nzembo oyo tomdi komeli nde tokomi oyo colonel Ngombe na mama Belvika tomi komeli déjà banzembo wana ekozanga te Maman Esther aza banzembo ebele aza le temps de la fin oyo bayemba papa Patrice Moubiaye et puis papa Thomas. Papa Thomas Lokofe, aux Anzembo na papa Moïse Matuta. Kosekananga kalate to ozwango. Nzembo po yema papa Anderson Kupula na pesi mbo de place daza
papa Anderson Kupula akosala Yesu Masia Nazareth akosala kaka ata mokili boyi ata mokili wangani ye akosala c'est pelant papa monsieur ya adorant l'Éternel ayembaka ata mokili boyi konzima ata mokili boyi nde yango ekosala mana très belle chanson Yesu Masia akanisa ye et na concert wana invité bazali to ekomi surprise to bombana to bombi nayebi ke papa ozali na kamwe kutu o lobby déjà bato bayebi déjà papa ozala bon papa pe moko aboyeni kobomba yakoka kobomba te ya esala neti nzemba Moïse Matuto ebi osusu ata na bina bomba motema moto sukasuka na tatola mpona zwa kimia toza déjà na papa na biso oyo aboyi kozala invité invisible amimonisi déjà et puis toza na badorateur moko wana papa Rabi oui oza malamu ka oyo mutu siko ayemba ona chiluba moko nayebisa nzambe na biso soki nayebaki chiluba ndenge ezala lekela sikolo wana aza na incapacité eza na ndeko moko boye alobaki yawe ayebisaka nzambe oza malamu na chiluba wani kozana mwana za alobinga na boya boye na Swahili na yo kumisa nzambe mukolo wana na Swahili na koyebisa penda nzambe oza malamu mena oloba ona Swahili. Je crois que bande kona biso pe ya bandundu bande kona biso ya wapi bae nyonso o nzamba sala bango ngolu mukolo wana tokozala wana poto kumisa nzambe tokozala penza wana naza bande ko mususu o na bombi na ningi ko dévoiler te to komona banka mukolo wana ba invité ba ozala belé na moni ko neti 14h mavinga ko miyela na 12h soki to bana biso ta ba adoration na 12h wana ti problème te papa Rabi na yebi bandeko nanga pe ya CFC bana notre père tolinga mingi tozala liboso poto mona malamu na yebi ke journée wana yana batu misu peut-être mona na ko utaka loko bandeko bakoma ba ya premier culte ya premier culte si le mona zo welela déjà mbangu po avanda mona malamu eza na ba place oyo déjà to kobongisa samedi déjà na butu to kozala wana biso to kolala wana to lande l'évolution ndenge nini ça veut dire vraiment tozana respect à l'heure parce que eza bandeko pe musuba uta musika lokwa ndeko uti ko benga awawa aza monga fula il faut y alors il faut to tenir compte ya bandeko wana nyoso puis le lundi ba papa bakenda misala to lukake to sala ngona air malamu soki toza na retard koza à 19h juste ou 30 to kati concert na biso po bandeko bake ko se reposer pour que lundi bandeko pe musuba ko bima ba JRP auta monga fula na mama liva et zale faut bazale ça moi bien et kitoko makasi yako tsekela wasanga sine yako tsozo ba beta sunze mu mususu zemuni tolanda vidéo retour en image nous allons suivre c'était l'annonce ou bien l'annonce publicitaire de ce grand événement qui aura lieu demain c'est dimanche 11 à Planète J. Suivant, on se retrouve tout juste après. Un événement. Maman Esther Yembe en concert live, cri de mon cœur. Shalom peuple de Dieu, mbote na balandi nyonso de la FATV na eko pesa bino mbote na kombo na Yesu Masia Nazareth et na profiter pe na bengisa bino na milulu munene o tozana ngo na date ya le 11 décembre na 2022 o. Boya tokumisa Yesu Masia Nazareth oyo abateli yo nanga papa mama alors nini toki kopesa na nzambe oyo asalinga na yo bolamu ezaka kakwa koloba na merci na date ya le 11 décembre na espace Planète J eza juste na quartier 1. Une telle date, le 11 décembre 2022 de 15h juste à 19h juste. Lieu Planète J Njili. Botu nanga nini lisoso mwana nangai. E bongo invité mukolo wana. Eza nani? Loba kaka tuyeba. Na bombi, na kolobate. Yebishanga tena litoiko? Non, Coco. C'est une surprise. Cash, nandimi cash. Et bon, le droit d'entrée, et ça n'a combien? Oui, Coco, le droit d'entrée, c'est à 10 000 francs congolais. Dikaboy. Donc, 1000 francs 10. Solo, au lobby yango. Kutungana keko musombe la billet nanga. Pour le 11 décembre, et vous allez pesi mboa lobby na boya mingi, mbaloyo, na zwi. Coco, ensemble, clôturons l'année en beauté en disant merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le consommateur de notre foi. Avec Maman Esther Yembe Kupula, Kozangate. Un événement.
Maman Esther Yembe en concert live, cri de mon cœur. Shalom peuple de Dieu, mbote na balandi nyonso de la Fa TV na ekopesa bino mbote na kombo na Yesu Masia Nazareth et na profiter pe na bengisa bino na milulu munene oyo toza nango na date ya le 11 décembre na 2022 oyo. Boya tokumisa Yesu Masia Nazareth oyo abateli yo nanga papa mama. Alors nini toki kopesa na Nzambe oyo asalinga na yo bolamu ezaka kakwa koloba na merci na date ya le 11 décembre. Le 11 décembre na espace Planète J, et ça juste na quartier 1. Une telle date, le 11 décembre 2022, de 15h juste à 19h juste. Lieu, Planète J, Njili. Botu nanga nini? Nini lishosu mwana nangai? E bongo invité mukolo wana. Eza nanye? Loba kaka tuyeba. Na bombi, na kolobate. Yebishanga tena litoiko? Non, Coco. C'est une surprise. Cash, nandimi cash. Et bon, le droit d'entrée, et ça n'a combien? Oui, Coco, le droit d'entrée, c'est à 10 000 francs congolais. Dikaboy. Donc, 1000 francs 10. Solo, au lobby yango. Koutungala ke kumusombe la billet nanga. Pour le 11 décembre, et vous allez pesi mboa lobby na boya mingi, mbaloyo, nazui. Coco, ensemble, clôturons l'année en beauté en disant merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le consommateur de notre foi. Avec Maman Esther Yembe Kupula, Kozangate. Un événement. Maman Esther Yembe en concert live, cri de mon cœur. Shalom peuple de Dieu, mbote na balandi nyonso de la Fa TV na ekopesa bino mbote na kombo na Yesu Masia Nazareth et na profiter pe na bengisa bino na milulu munene oyo toza nango na date ya le 11 décembre na 2022 oyo. Boya tokumisa Yesu Masia Nazareth oyo abateli yo nanga papa mama. Alors nini toki kopesa na Nzambe oyo asalinga na yo bolamu ezaka kakwa koloba na merci na date ya le 11 décembre. Le 11 décembre na espace Planète J, et ça juste na quartier 1. Une telle date, le 11 décembre 2022, de 15h juste à 19h juste. Lieu, Planète J, Njili. Botu nanga nini? Nini lishosu mwana nangai? E bongo invité mukolo wana. Eza nanye? Loba kaka tuyeba. Na bombi, na kolobate. Yebishanga tena litoiko? Non, Coco. C'est une surprise. Cash, nandimi cash. Et bon, le droit d'entrée, et ça n'a combien? Oui, Coco, le droit d'entrée, c'est à 10 000 francs congolais. Dikaboy. Donc, 1000 francs 10. Solo, au lobby yango. Koutungala ke kumusombe la billet nanga. Pour le 11 décembre, et vous allez pesi mboa lobby na boya mingi, mbaloyo, nazui. Coco, ensemble, clôturons l'année en beauté en disant merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le consommateur. Yambala oyo ekozalo pesi mbwa alobi na boyi mingi na zui boya tozwa mapamboli na biso boya topesa Yesu Masia Nazareth merci ndenge mama Anne Keps alobaka topesa matondi pa nkolo na pema Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable. Maman Esther Yembe déjà invité babikuna babombi bien que dana dévoilé pe père alobai na le pasteur de la foi aux ala pambe invité bamisien belé bazala mais boya to kumisa nkolo ekozala kitoko mingi yo moko meka soko benga bandeko kuna ba monyo bengi ya kuna me yebisa bandeko ba ya o expliquer ba pe na adresse malamu oui bien ça peut être comme bien était un peu na porte oui papa rapide nazo bengisa ba maman ba papa biso nyonso oyo toza na kati ya ville ya Kinshasa wa memba oyo baza pe na libanda okofuta pe moyen de transport na yo ozwi kano rapide mbango oti Brazzaville okatisi olobino nga pe na ekokumisa Yesu Masia Nazareth ndeka papa rabia uti koloba yana bandeko mususu baza deja na nzela bauti na niveau Europe bayepe baye kokumisa Yesu Masia Nazareth. Alors ce que vous tombez outil libanda afuti moyen de déplacement pour aya pour na kokumisa Nzambe et bongo papa maman oyo zana biso na ville ya Kinshasa partout où tozali na bondeli biso na kombo na Yesu Masia Nazareth tozala wana le 11 toya kokumisa Nzambe toyebisa Nzambe aza malamu parce que bapasi na biso tokokipe koyebisa ngo mutu nyonso te toya kolelaka epa Yesu Masia Nazareth tosopela ye mitema tokumisa Nzambe tosanjola ye parce que na lola nyonso oyo kotikala kuna tobandaka kokumisa
kosanjola Yesu Masi ya Nazareth pona bolingo pe bolamu na ye. Alors Bible lobi ete ko permettre te mabanga ekumisa Nzambe yo lokola mo ekelamu o Yesu Masi ya Nazareth akeli na elilingi na ye oya na journée ya le 11. Eza na mona place au bunga te. Bandeko nyonso o bazo uta na bansele outi na ngamba ba masina Pascal et tout consort ozwa kaka transport o ezokende quartier 1. Oyebisi bango bakitsa yo juste na kin marché. Soko tali na diagonale ya kin marché espace na biso planète J eza wana. Bandeko o bazo uta centre ville ndenge to lobaka. Soki outi centre ville oyebisi kaka papa chauffeur ou bien receveur obino bo kitanga juste n'espace planète J. Dès que bazo kitisa yo mbana moko zo kota toza wana vraiment papa maman sombela bana ba billet to ya kokumisa Nzambe. Bibe lobi ete to lakisa bana nzela ya Nzambe tango bazana mike. Yo linga kaka akende quelque part feta na wali yo moko yebi bisika o mema bana na yo. Alors pourquoi pas ko somba billet mwana yaya kokumisa Nzambe zo lakisa ye déjà nzela ya Nzambe dès que za mwana muke po heure kokola apesa yo mutu paste. Papa maman je vous invite bande konanga ya basi pe ya mibali to somba billet kozala wana na porte to ya to kota ebele po to kumisa Yesu Masi ya Nazareth. Alors je vous fais confiance na yebi ke Yesu Masi ya Nazareth kaka nde to lo babo soki peut-être ozana volonté mais ozana mbongo te na sambeli Yesu Masi ya Nazareth Nzamba tata nanga mayata apesa yo possibilité enfant que to kutana wana le 11 biso nyonso. Droit de participation ezaka kana 10 000 francs congolais. To bengsi biso to ya ebele po to kumisa Yesu Masi ya Nazareth Nzambe ya solo pe ya bomo. Merci beaucoup. Merci maman Esther Yembe. Ya gocha sanga sinke photo chité. Ya gocha me reste combien de minutes? On doit chiter et là je dis merci à Mourama Wete. Bachilo pe micro te ne te soki au lobby soki epesa. Moi mbote moi salutation ko pesa bana. Pesa mbote. Moi makasi. Oui. Oui, la pesa mbote pas mon père spirituel. Pasteur de la foi, notre père. Sikazali. Nzamba pambolaye. Parce que ceux qui ont même merci dans les apôtres, c'est une grâce. À l'image de la mission, autour de la concert, à la papa ou à l'orienté, toujours. C'est une botte qui est dans le marita, bien film, dans mon notre père, dans la CFC, qui puisse le na pasteur Modogo. Pour dire que Mayata, tu peux s'y emboter. Voilà, je disais que nous étions là avec ma mestérienne, on est pratiquement à la fin. Je dis merci à Papa Doudou et Youmou, merci beaucoup à Trésor Ntingi, Capitao, merci à Yagotier, Kelly, Monangania Mami. On est en train de chiter avec ma mestérienne. Retenez que le rendez-vous est fixé pour ce dimanche au Planète J. À 14 h déjà, nous serons là avec ma mestérienne. Pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth, venez très nombreux. Topesa merci et pas coller sous Massia Nazareth. Topesa merci à Moutema. Tu peux dire merci à Moutema. Na mon âme t'appelle si merci mais à Moutema oyo ezaka différent et on te dit attends le cri de mon cœur. Nzoka te Moutema pe et ganga. To yeba mon kolo. Na maman c'était on est en train de citer. Je pense que où tu peux le bailler au bac c'est ça sous. Nanga kana pesa bino merci parce que bo se sacrifier bo tiki nyonso po bozo ta ko yamba biso na plateau na bino. Merci beaucoup. Et un grand merci à mon père spirituel. Pasteur Jean-Paul Mayata. Papa merci pour nous bozo sala pour biso. Et loko leki ya koloba koleka merci ezate parce que na mona raté ni on a oki ko pesa et pas na bino et puis na nzela o bozo laksa biso nzela ya solo tous aura parole eza pure sans mélange. Yesu Masi ya Nazareth a continué ko bomba bino apesa bino bomo mulai et merci beaucoup na bande konanga ya CFC pe ya Codev. Un grand merci à mon mari, le papa Anderson Kukula. Banananga soit les cris de mon cœur. Nzamba Pambola Bino, les héros de la foi. Un grand merci à ma maman, la femme de la foi. À ma comité de l'église, papa Herbie, papa J.A. ainsi que Bande Cognon, so Yesu Masi à Nazareth à mon abino. JFC très maman fort. Rita Mayata, Yesu Masi à Nazareth, à Salabisno, Bolamu. JFC papa Rabi déjà lobby a précipité nga nangi bino mingi bande konanga nyoso ya JFC et puis notre président papa Junior Moubei et nabosani pete mama Tania Moubei et longona papa Platini Coco Patrice nangi bino tellement mingi bana nanga planning Yesu Masi ya Nazareth a bomba bino na even toyebi ke
nzamba osangolu planning abai ya tour akobina makasi na showbiz abinaki tellement makasi abi ya tour ekoleka namonaki déjà azosala barépétition papa bogo silongo na mama Charlie tolingi bino mingi nzambe ya solo pe ya bomo a continuer kobomba bino nalingi te na memangambu epa ya Montréal Bogeri Mayata bien film mobimba ya Gauthier Kele ya David Kibanza makasi bino nyonso tolingi bino mingi mama que j'aime beaucoup mama Colette Yesu Masia Nazareth abomba bino mama Colonel ayibisenga ya turoyo soki na bosani na omemangambu ya Colette na bosani te na pesi bino mbote et à ma grande sœur que j'aime beaucoup o azate na biso elongo mama Rachel Tobi Yesu Masia Nazareth apambola bino vraiment bola monzambe za la partage na bino na kombo na Yesu Masia Nazareth. Merci Maman Esther Yembe, merci pour avoir répondu à notre invitation. Je dis merci au prophète Dada qui est en train de nous suivre. Merci à vous tous qui nous avez suivis, Papa de Deum et toute l'équipe. Merci à vous. Merci à FB International, l'agence à Solo, à notre père Nyonso. Waba Oyangaba à notre père. Merci Nabino. Tokomi Manasuka Solo Nabiso Nengana Lobabu. Ezena Tamoko. Nazena difficulté, nazena ba problème, nazena passe, nazaki kolela, bazaki koseka ngai. Na leli na makolo ya Jésus-Christ Nazareth, Zamba solo pe abomo, Zamba kondima tata ya mso Mariata, bazaki koseka ngai. Pasi na motema na komi na suka, bazo seka nga kaka, bacholinga bazo seka. Kasi na moni loboko Yesu Masia Nazareth, aye koyebisa ngai, ayeli ngai sengo. On a seki ole bango bazala sui bakomi kolela kosekananga et komi kolela na bango. Nous allons terminer par cette belle chanson de Maman Esther Yembe. Les rendez-vous est fixé pour ce dimanche au Planète J, quartier Angeli. Nous serons là dimanche déjà à 14h. Je vous dis merci, on se retrouve très prochainement. Yango bashana ngo nyonso bandana bande kotala na YouTube na koti na bimi nyonso kaka ndemo. Se bati ba video ya sikomona kaka Kingandi akopia ki video ya Kingandi. Ah, ngapenza na lembi na ngapenza. Ah, biso toza lokola bangote. 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 Kilongo TV Kilongo. Mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Ah oui, balobi, abonnez-vous massivement à Katia Kilongo TV. Ngamutu na lobi bo s'abonner na Katia Kilongo TV. Ah, biso toza lokola bangote. Biso toza lokola bangote. Biso toza lokola bangote. Mama nangai Masia koyiba nga maloba te. Bo s'abonner pour bokuta itil pechanga autrement dit Mabidi. Beaucoup dit autrement dit Jérémy. Beaucoup dit la douce dit Nana autrement dit Ngabote Teliko Randobo. Beaucoup dit Sousou la présidente autrement dit Cardozo. Mille esprits. Tokuta na bino awa rendez-vous ya chaque semaine bagagi ya sika na Kilongo TV. Yo mutolinga ko seka gogo. We ba secret ya ba fille ya makolo mikuse lokwa bana popi ya Angola. Ba garçon baza ba favori mikie lokwa singa écouteur. Secret na bango na robetango awa. Donc abonnez-vous massivement na Katia Kilongo TV. Beaucoup de dynastie mon grand complet na Katia wana donc tozali. Na Kilongo TV chaque semaine Bobanomo na dynastie Mobimba au grand complet Cardozo mille esprits Aminata son père cuisse électrique Mabidi Monli Passa Exaucé Kiala et Rabotete donc dynastie Mobimba Laetitia Nongala Gatous Tozawana na Kilongo TV chaque semaine un nouveau numéro. Matondo mingi na rabi mavinga. Pasteur Kossi le missionnaire. Côté Kele mwana ya mami Kele. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence FB International. FB
business et pas visito basene aoza biloko tozana yawa Maringa 72 Maringa 72 explique alors Maringa 72 FB International na Kasavubu yelisa kisa na Kasavubu saba sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV.